Shalom, shalom, shalom. Topamboli nzambe apesi biso mokolo mosusu asika nzambe apambola bino boyei malamu na émission na biso ya mon parcours ya association ya Swed Bolingo. Topesi bino merci ebele ngai mama Julie Konde na kati na Stockholm na Swed. Nzambe apambola bino mosali bolamu Yesu Masiya, nzambe atonda bolingo nkosi na Yuda. Lelo naye kolobela sujet ya bakisi ya bokoko. Na kolobela basija kisi ya bokoko nde bomoni biso bobata masolo na ndima te ke un jour ngana kolosaka be mission. Meloko nzamba saka oyo alingi ndenge ya linge banda eloko amukie lelo tokomi koloba tokomi pe la bouche eza koloba po topesa quand même sango malamu. Ba mama na ngana ba papa na ngai leo na olobela kisi ya bokoko. Lelo tozomona ba kisi ebele même na Europe ba kisi ya bokoko yali ba pharmacie naturelle ezali ba kisi ezali. Mais c'est quoi problème auto c'est un peu moins constat ezaki lelo bato ba komi soki azobela abengisi kisi ya bokoko ye. Soki azobela abengisi kisi ya bokoko ye siko na oloba mingi na biso bato va na pays étranger ne to va na poto. Eza mabete, eza malamu. Parce que nde tolobaki ba nini ba pharmacie naturelle ezali, ba médecine naturelle ezape na Europe. Mais quand même ba qui sont tant to melango o ya naturel ngala sala sombango eza na dose. Eza na dose kisi wana. Na ina lo ba mingi na bandeko na biso surtout biso toza awa. Tozo bengisa ba kisi wana ya mabete ndenge tozo connaître ko répéter. Mais maman na ngai papa na ngai avant bengisa ba kisi wana luka osali sa examen. Eloko moko o ngana yebi ke biso toza bato ba pauvre nde na kini babenga na kini tozala na ba parents bato mbongo te ba famille bato mbongo te. Mais ngana yebi ke bananga za mwa muke bato mbongo bazaki soki aza malade ba o bazaki na possibilité ko zwa visa même ba président même ba ministre même ba nani bazoya na Europe ko zwa ba traitement bazoya na Europe ko zwa ba traitement. Ba konzi na biso ba papa na biso mobutu ba fe bazalaka soki abele oka eza na Suisse ayeko zwa traitement. Mais biso siko to vandi awa kingo ezanga mayaka ozo bela lemsu soke kaka na nini lemsu makambo yo za nango surtout makamba sexualité awa nde toza awa ba urologue bazali nde bomona ka bakata ya ba hôpitaux au service nyonso to eza na kati. Service nyonso eza na kati ozanga na problème akobota ozokoka kobota ti oza na problème songolo service nyonso to eza na kati ya ba hôpitaux na Europe. Mais siko chose grave biso ba auto zalaki na benga onde ba benga biso na kine donc ba pauvre oye siko na poto ozo bela au lieu aucun no ça ba examen na onyo surtout général annuellement. Parce que normalement il faut ça bon. Pour ceux qui sont na maladie moko bobaye ba ko détecter ngo avant. To bandi ko mela melela. To ko mela bimelela wana soki ezape na médecine na biso traditionnelle na Congo. Soko sombi ba kisi na ona mona ser na biso o ya na bosa ni kombo. Bazana pharmacie naturelle. O sombi ba kisi oui. Mais tant que tozo somba bakisi bisombela sombela na ba wenze. Esika bazo tout elango. Matiti nini basangisi na kati. Toyebite. Dozi nini okomela. Oyebite. Maladi nini bazo traité yo. Oyebite. Ozui babiloko na nyonso zocha na kati ya nzoto. Ezo bota ba maladi musu na kati. Combien batu na biso lemso bake na Afrique nde na uta oloba na video na ngele kake azana diabète abandi ko mela bimelela suka le matie kiti muto akomi na situation difficile apike crise lemso jusqu'à mourir. Mais ovanda na kati na mboka oyo médecine eza développée. Médecine eza développée et si ka yo ke ne kozwa traitement na yo. O ça va examiner sur de la tête jusqu'au plan des pieds. Parce que normalement il faut tout ça examiner annuellement.
batala ba rein, batala motema, batala eloko boye, batala nini boye. Pona ko prévenir. Soki nkolo ye moko asala mokili no abi mutu zala prudent zala mayele, biso toleki nzambe na mayele te. Makambo nyonso esilaka na prière te. Makambo nyonso esila na prière te. Ozo bondela, ozo luka. Ozo bondela, ozo ken hôpital. Ozo bondela, soko moni médecin oyo kendeki, omoni ke non traitement wana eza malamu te. Oluki médecin mususi ya ba privé bazali. Mais siko tozo gobe biloko nyonso. Oyebi nga tokende kine, tonga ki tosomba nga ite mobile nanga. Aza ina contact moko so na suki na quoi ça tout ça. Mais tant que to bando solongo na famille. Ba yebisi biso petit frère alanda ki mobile na sim. Akende ko zo ba kisi moko hémorroïde. A komi soit disant na hôpital wana traditionnel. A moni ke na laboratoire na manga mukie wana. Jeune frère moko azali ko sa kuna. Aye penana kisi akende ko soma na pharmacie so pe ba aspirine, so ki pe ba nini, abandi ko fina ngo, abandi ko sangisa ngo. Siko lokwa porte ezaki ofunga muke na semiki na so mwa mukamba osta. Garçon na zo bana munoko na ye. Aiba makambo pe nesena leki yango me atwaka na besoin mbongo to sani. Bo frère na tuna abini na abi a père. Ba kisi ozo mona eza na oka ba kisi aki asome na pharmacie to sangisi ba opesa bato. Bo frère na nga bima penza na malemba bimi akei. Eza na ba kisi ya hémorroïde na Europe. Nani alobi na bino ke hémorroïde po eza traité faut ka kisi uta na Congo. Il faut uta na matiti ka ya Congo. Nani alobi na bino ke po ba traiter stomac, il faut ka mbambo ba kisi uta na. Bongo malade stomac. Na poto eza raté. Hémorroïde na poto eza la raté. Maladie nyonso eza na Congo. Bien sûr eza na ba maladie oyo po na tropique, po na temps. Ba maladie muso ete ba malaria awe eza te. Po na ni po awe eza ka malili. Mais lingolo bateke malade eza te. Et lingolo bateke kufa eza te. Donc lingolo bateke po yo zo traitement ya bien. Il faut que kisi c'est quoi to sali boyete. Bato mbongo bazo na poto po bazo ba traitement ba na ba Afrique d'ici de sika ba hôpital bien ba ko traiter bango. Biso to longwe koto to baniko kende ko somba matiti. Matiti musuto omela to ebi yango te suko ezani. Ozio bandiko mela e bandi suko bebisa onzoto. To kanisate. To za bato pe to za intelligent, to za pe bato o pe to ataku soto uta na ba famille yango ba pauvre. Mais les gens n'ont pas bisongolo to vanda ka kiti moko to po biso na poto ata ministre vanda akuna ngala vanda ka to za ka aw. To za ka aw. Awa na riche na pauvre biso nyonso tout to partager lokomo. To partager lokomo c'est tout na mboko lokwa ba Suède. To partager lokomo ko. To tika bimela mela. To yebite nini bazo tshela biso na kati ya biloko na mutema mabe ona ba poison ezana ba mboka na biso. Vraiment tozaka na courage ya ko mela. Soko ko soma na moto le msubi loko neza légaliser. Parce que ba contrôle la kaye na nini na l'état. C'est vrai na biloko nature sauvaka. Mais il faut yeba nzete nini. Parce que même en Europe, parce que n'importe quel champignon, on a au bout qui na zambo lango au kokufa. Pour mon sous un poison. Mon sous un poison ba champignon. Eza matiti mon sous un champignon. Eza na kati ya poison, eza na kati ya matiti. Même en Europe awa. Donc ndenge moko pe kuna na kisasa na biso. Eza na matiti mususu bazwika ka babuki ngalo ba moto atekaka. Soko eza na nzamba solo te. Parce que ya tala intérêt, atala ambo. Na kozobi no tan ebele te nde bomoi na musala. Na lobele ki lelo makambo ya bakisi ya bokoko o biso tozo zwaka tozo sombaka tozo gobaka tozo melezanga dose. Ezo détruit biso. Eza mabete mais somba on eloko eza légalisé. Po bazaka contrôler na l'état, na service médical. Awa na poto pe bakisi ya pharmacie ya mboka eza. Bakisi ya pharmacie ya mboka eza. Bakisi ya pharmacie ya mboka eza. Nengi na lobemelo komoko lelo na lobela ki
kisi ya bokoko o biso to somba ba kisi ekomi ko ya ba paquet na ba paquet zo utana mboke zo ya ko bosa antene loko mo tango zo bondela po na baki po tango zui kisi wana to pe biloko akolia zo utana mboka na saki video moko par rapport à biloko akolia to bosa ne loko mo te mboka na biso ba poison ekomi motema mabe ekomi ezo kipete mama no tata no leki ya semeki nine ezo kipete les gens meurent vraiment. Nzambe bozo soin na bino nzamba batela bino sa biso bolamu abatela bino to komi na video na biso mususu ekoya na mbala sima ndenge kaka nzambe akoyeba ko inspirer biso bo pambola manzamba sa bino bolamba bonne journée ba bonne santé tozala kaka na prudence nzamba